ça fallait muta ça bon donc fallait soutenir d'autres qui la musique on gagne moko abeta avec gagne moko donc fallait de mobali to tout na bongo c'est so il fallait muta ça la bongo baninga ba soir raté donc d'autres qui gagne moko asa abeta avec casse yele ga na visa visa asa la neni on yele ga na poto sans problème et ça baninga ba nyora mara et ça déjà impossible surtout les a fallait ba démarche nini fallait à salaka organisation ni fallait à se organiser pour pas avoir visa facile que baninga musuba ko ba zo raté nini ndé ça la bongo ça n'a pas été conseil producteur à Fabrigas nani pendant nini soki producteur ndene oza ba visa te aussi le temps au foot ba droit no se senga rapport au foot na salle et puis Fabrigas ça rappelle na poto ça na mukanda poto je pense que foot rappelle ba mpo na foot ba biloko na obesolo mo bien producteur non ye mo aza légal a robin ça m'a tout pendant sans problème le monde là parle tout ça là c'est que to lo ba mission nyosu to ba fege na ba Fabrande ba bete c'est que ba mi bete ki hein Fabrigas ko prester na indo omoni ki ngo bongo omoni ondeni bon déjà pour prestation Fabrigas c'est presque magamno ça sala ngoye moko à 75% ba animateur no ça zo ibon ba vétéran Messi. Surtout ninga pona loba, so la komo loba o regretter tika na loba mamnanga ko. C'est Léo vétéran. Capo équalisateur, n'a parlons pas. C'est d'accord beaucoup to lobate. Donc on la que c'est le abeta conseil quoi beta kala. C'est le beta kala. Ce qui concerne na yemo bena bona ba misa beta kala. Ce que tu as écouté na conseil moninga comme ça on le voit yaye. C'est pas ça qui n'a. Donc déjà quand tu prends la désordre et puis désordre il y a podium me rappeler un concert à Wenga ensemble à Martyr. Ah? Concert à Fabrigas. Podium désordre la podium. Des agis bongo. Rappeler un concert ensemble à Wenga. Dès que randa ouais la babanga la bachibe on tabo abatune ndé la désordre. Comme tu peux batune bazaki na 4 bongo pas maïs au Fabrigas. Ton a tes micro tout le monde peut battu ba bien. Idéologie micro pas Fabrigas c'est bien. Acha bena micro me battu oyemba. Micro da to lo ba so ça la banze moyeba ni o cha micro. So moni misalo la micro te micro te se banze moyeba ni mingide. Donc c'est que battu sou wana pe bazaki na ba moment satisfait mais c'est le battu. Battu bazaki na 4 balaki satisfait. Na personne que Fabrigas ça bisa pene énergie ngala tali yango. Azobi na ba clip ba vétéran muso animateur mo na kale yemo akebo ka sur yango. Ça dit asaki ben énergie so avec ba misene muso anga aga épuiser bongo te. Oui. À salaire on pose mon que conseil les années yanga. Oui. On s'en bande. Donc voilà, il y a un moment c'est pour mon nez on est belé. Mais en ce moment mon nez muso yemba on a battu qui mo pépé battu so yemba ya mado bazikida ya bien battu yemba mais sauf que battu on est à presta qui na bango bazaki pena cohérent na été puis baza battu babora kala. Babora ba 8 ans passé. Donc c'est le babora kala. C'est le babora kala 16 ans passé voilà muso a équalisé à 16 ans passé. Nani oh Capo boire 8 ans passé donc déjà quand on a liboso na ça qu'il fallait Kofi alinga fallait pas linga profiter faire linga ouais rater ouais pas linga faire etc. Donc ba fait chaleur moi compagnon ba linga rater na musique à Congo là loka liboso ça makasi hypocrisie et puis moi je pense que na matanga pesa pas ba toa obongisa makambo na bango te. Mais la musique à Congo peut qu'il rappelle na likama na makamusu pesa la kamba bala wonge ba profiter na bloc wana héritier profiter qui on pas we ramba moi yema tanga mampa tabu ba yamba ici la paix wana pesa la mais format oyo ali ya fali na faire ndenge komeli et comme il passe pour pas reconstruire ndenge wana ba matanga parce que ba choc et comme trop na mitema ya batu tu vois ya héritier zalaki na ona we la héritier ba finir par loin maison mais ba sankara wana za kanongo mais il touche qui ba famille te touche qui ba nité mais oh ya fali na faire ya fali pardon na Kofi so otali moi et comment ma trop ça dit côté pena na moté mo na maki côté yo fali Kofi ba lobi ka sali campagne mo boy pas dénigrer foya fali o moni que côté yo ba fini maman et ça dit comprendre plutôt matado qui ta so qui fallait comme so qui fallait na vie na e pas comme fali c'est Kofi Olomide nagle ke king ne wana les aigles les maladies biocho ya muso za kani les nyonso wana en tout cas matakita mutalaksa biso na loboko comme ne Kofi oui moi je pense que malgré ba choc malgré qu'on fait pas ça peka mabe malgré pas mabe na wana mais na aussi sala qui pour na fala tchake le bon pas comme fali il ça peka périe moi moté pour matanga za qui côté ba fali malgré tchiki va ba na Kofi banda kala bien sûr mais matanga muta sali organiser ngo afuti ba mbongo se fali donc ba landa kinde ba fali ba landa Kofi na pour assister ba warrior na logique des choses pour matanga za ba warrior oui mais tchiki va Kofi nani a Kofi warrior président kasi ba mudo azu matanga ti donc Kofi na côté pe bonga côté ne ba ko landa ko assister ba warrior na matanga alati kasha ba warrior moni Kofi do moni wa moni elimba do moni wa ndoki mo boye oui Fali
Tant mon affaire donc on confina ne ko fataki péri bon accident ayo ki do mo le roi lima oui bon nani Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Vino Bolinga Raming et on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masolo Balabala, comme d'hab. Tous avons Messi Lubanzadio, analyste Moutia Mabé. Watard. Il est sur les Kamwe Salami. Batouamo, c'est un roi léopard et Zomisibi. Égalisation léopard. Tout balomi le bisco batu tout baba ando benganga lobi to akina awati aweza pa na biso bonaki ala na pesa no mo bambote na bonaki ala stade mayor bonaki ala David ana moi faire na yo mais to sola ngwa la miable bonaki ala ma famille qui yo za ya biso puis na opesa mote na Maxime la directrice ya Gentil Trans ya PDG Andrele Maso Monisco PDG Andrele Momo la la confiance ne comme ya Maxime ya mutu na Maxime na Chikala donc la directrice la pesi mbote puis la pesi mbote na énergie maître déclarant il peut kana kati ya jardin voilà et puis bon retour au pays il faut le vimbala puis le petit avait na ya mbala donc faut le vimbala na mboka na déjà bela na moni été mais ouais d'ailleurs que qui vimbala et puis la pesi mbote na Kitu Travel Patrick Kimbondo c'est faux bon séjour à Paris mon frère moi na maman Angile parlait yo yebi à noir tout c'est faux la pesi mbote belé donc na bi que lelo ya moi à manger Bosolo kana ndule. Bosolo na ndule donc yo ebika. Merci beaucoup à toi, tous les sénateurs, bola mo légué belé. Donc to comme histoire na biso malé malembe, à tous les sénateurs, zalaka na masola balabala et ko sala bien. Muta bien té. Ya les sénateurs, ya les gars bongo. Monsieur le Banzadio. Concert ya Fabrigas. Concert to c'est là qui Fabrigas a bâti concert na Casino de Paris. To ke na malé malembe. Concert à Fabrigas, monsieur le Banzadio, mon on gagné. Bon, en fait, quand il y a concert à Fabrigas, il y a des détails. Pour aller à la détail. Parce que fan de rapenda. Quand la fin de la mine na détail. Déjà, bravo l'artiste. Pour déjà. Amasola balabala, bravo. Pour déjà qu'on bête, c'est pas facile. Oui. Bah, monsieur, bah, belé, Congo, tout dans 20 millions d'habitants, mais surtout, bah, monsieur, bah, bah, date basée belé. Donc, on a déjà mutawa félicité pour notre courage, premièrement. Moi, je pense que pour notre culture, en tout cas, tout ça, bateau, faut soutenir bango. Si on a 4, si on a 4 concerts à boire et à manger. Si on a à boire, si on a des détails à manger, donc qu'est-ce qu'on a formé à nous parce que nous les nous les comme une barrière ma casse mine collègue à nous la cala. Mais c'est comment les lots penant nous les comme autant nous les comme conseil à vous avez professionnalisme exact. Donc et comme une barrière de zone où t'embrité. Na conseil comment il faut à la professionnel. Comme au sein à professionnel. Concert peut faire ça la carte ya professionnalisme. Si quand on a papa ça la confiance. Sikoyo. Na nenga nous la Fabrigas. Première des choses né. Fabrigas fait une dépôt à Gebeta concert. Bato a préparé na bango elle roi entraîneur a préparé na ba joueur mususa comme jouer un match ba nous c'est que au joueur au mukandane ya bien te au makamne silate mais vision na dernière philosophie ne zaki pa na bango. Maman est quoi handicapé déjà. Vous allez d'accord. Oui. Et ça, la première des choses au Fabrigas à Moni. Faut qu'il y ait un poteau qui est un concert à préparer concert na ba mission ni sur quel c'est mobimba mais attends mutu mora kiti. Vous allez voir. L'équipe écoute l'effectif car ceux qui moi 3 absences 4 absences c'est bien au ça la faire qui n'est concert moi quelqu'un batu bazala qui était mon monde n'est handicapé qui. Ba di concert ba tne musu bazala qui était bon c'est à combien de fois Fabrigas oh attends mutu mora kiti. Avant tout comme on a acheté concert il y a Fabrigas. Tout ce qu'on a attend moi Sima. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fabrigas ba PC ba visiter. Mais noir et ça fali kaka. Donc na Congo wana orchestre o eza crédible o ba senga ba visa ba pesa bango sans problème mais ça ka fali to ba yebi ko sala ba makambo te toni monsieur Banzadio. Moi je pense que si on a trois concerts au total, il fallait faire dans Fabrigas. Les seuls concerts où on est à l'aise, c'est les orchestres à fallait. Bah voyager sans problème. À l'aise, c'est ma à l'aise. Ma visa bazui. C'est ma camouflage à l'aise. C'est ma mettre les autres pour pas qu'il y ait lobby. Pour pas nous soumettre, bah commis avant, bah permis, bah c'est climaté, bah il peut terrain dernier ça pour passer. Tout ça, on est Michel regarde le pas que mettre concert lobby na poto. Oh Kenda déjà été pas Kenda moi car les hommes on met en
mais c'est au coma kuna abino tika ki moi makasi to malo coma kuna kuti moi nyonso wana ezaka moi omoni bazwaka moi une semaine to 2 semaines ya s'acclimater koyeba pe déjà environnement ezo compter si siko neni na wesalaka fali mutu po azwa naloba na émission mobo na bi bamisa na zofuka sala effort badéfier fali parce que on est tomo kella tie comme siko to maloko na to bango bakwa neti bada kilo te neti misa azaka fali moko non po anika pa na bango nyonso ezala bankoko so pourquoi to ke peut mituna oui soto keke so eza fali mutu asa bon do fali susune zo tikila musique yango ka yemoko abeta reka yemoko do fali nde mobali to tuna bongo c'est so ifali mutu asala bongo baninga bazwa raté donc to tika yemoko asa abeta reka yelega na zo visa asala neni oso yelega na poto sans problème baninga banyoka mara c'est déjà impossible soto eza fali te ba démarche nini fali asalaka organisation ni fali à se organiser ka po bazwa ba visa facile ke baninga musuba ko bazwa raté nini nde esala bongo na balabala nini zo sala bongo nini misel ko la Fabregas a foutu sale et puis conseil la Fabregas na bétisi toujours appelé non pour to ko no chité moi muke oui sale na bétisi conseil producteur la Fabregas nani pendant nini soki producteur nani ko ba visa te aussi le temps foutu ba droit no se senga rapport na futa na salle et puis Fabregas ça rappelle na poto za na mukanda poto je pense qu'à futa rappelle ba mpona ya futa ba biloko na obeselo mo bien producteur non ye moko aza légal akobengisa bato pena sans problème tout monde ba parle tout ça la c'est que to loba ba mise nyosu to ba fege na ba Fabrande ba bete c'est que ba mibetaki hein tu tout na ba question pour pas répondre sur ba commentaire tout ça sincère pour la ligne elles ont facile elles ont la passe so ils ont la passe pour na ba visa so qui producteur azali ne tout le bas aza fiable a foutre ablo on est tout a foutre ba ramener tout ba droit na a ça l'événement na Paris bon so combat bon après ça ba visa tes points faut pas ça so qui même orchestre même so ba 50 to 100 ne fallait zo akaté mais déjà une orchestre structure on a même 25 personnes ça pourrait aller même 22 et ça normal bon même pas à tête 10 Fabregas a ajouté pas en anime na oui ba musu ba lobi ba tinda ba message ba bien oh non Fabregas ba mise ba kimaki na poto voyage mo wa suka ba mise ba kasese ba kima siko so to keka pona kokima bon fali ba mise ba kimate fali be période mo akenda poto ba mise musu ba mise ba to bele ko ba mise ba kimaki ma bango est-ce que on a des raison je ne pense pas to ça na ba kofi amemi ba mise na poto musu ba kimi ma ya memi so ba académie kimara mo bimbati ta niveau académie tika na poto mais kofi ga résultat ba fali ba nel ba mi ba amemi no so poto donc c'est la carte ça ne va pas tout le bela bongo soit ambassade a changé forme mais pour empêcher la visa ambassade a changé forme mais mutuko a respecté forme ambassade ka fali ya moi siko a eu problème na Fabregas a eu problème comment me peut wata akokuta na problème wata kuta ba tuni ba alobi ke so alobi ke so azuta lo ba ne men noir te mais moi je pense que il faut ba musicien to culture to gouvernement na biso pour ça quelque chose oui na je trouve ça mal orchestre le roi ya Fabregas ndengwana ba beta concert na po ba zo ba visa te et c'est un peu compliqué ni ne ça la bon ouais c'est quoi pas ça qui a idem faut fallait en tout cas intervenir si ko ba mise faut pas se soumettre pas fallait oh c'est déjà impossible et ça la maté le ko le ça maté ça punition ba pesi ba ko pa na ye to tout na bongo to yo ndazo diriger musique yango fallait diriger musique na visa na lobi te fallait mto diriger na ne do kende fallait mto diriger sport visa la ne fallait mto diriger visa mais pourquoi le kende comment c'est l'année il faut que ça aille bien alors sur la terrain ça allait bien on a fait bon sur le ça bien na hérité bon c'est donc simbati donc c'est que il y a akangeli bango libanda tika lo makambo na bango bon ngai ça nga passe pour l'événement Fabregas lobi ndenge legela ki en tout cas netinga na ki dessus. Merci beaucoup à toi, Fiston Mukendiabe d'Achudangola, Kota Masola Balabala, Ekosala bien, Zikela Kuputu, Fwaku Putu, Kakwizako. Kakwizako Mangela. Kota Masola Balabala. Oui, Mangela, Rolinga, c'est sponsor à Masola Balabala, même c'est la nana. Ça peut monter la Christiane de la basket. Christiane de la basket, ouais. Moutoulanga, donc, il Jonathan Moligny, la congolaise. Un grand garçon, Jonathan Moligny, en tout cas. Il y a parlé, les Congolais, pour les Congolais, il y a des bateaux militaires. Non, les Congolais, il y a des bateaux militaires. Les Congolais, beaucoup de Masola Balabala, beaucoup de Masola Balabala. Et pour ça, bien, Jonathan Kouzou Aigle. Rachel Loukeba. Motema Rachel Loukeba, après ça, Bolimochas, Aigle Royal, Kalata Ozanamboka. Beaucoup de Masola Balabala, et pour ça, bien. Monsieur Banjadio, ce qu'il y a un aspect concert, à prestation, il y a Fabregas,
Casino de Paris. Mais sur le bandit de Moni on est analyse comme dame. Si koto qui na plein to qui na to bani na détail pena na bando na question du bosso Fabregas ko prester na indo Moni ki ngo bongo. Omoni on est. Bon déjà pour prestation Fabregas c'est presque magamno ça sala ngoye moko à 75% d'animateur nous ça joue bon ba vétéran. Messi. Si tu n'as pas le bas, sur la gomme loba au regretté, tu connais le mamnangako. C'est le vétéran. Équaliseur, n'en parlons pas. C'est d'accord pour que tu le battes. Il y a un autre neuf secondes le roman, mais c'est faut pas travailler. Le Fabregas a besoin concerne pas vétéran. Bah oui, bah vétéran, tout à fait. Animateur. Tout à fait, bah vétéran. Bah tu n'as sur bazar dessus. Équaliser route ko lobate voye beba c'est le route c'est le il y a la exception ça va bleu on a tiré du color à Balman et puis c'est le donc on a que c'est le à beta conseil quoi beta kala c'est le beta kala ce qui concerne yemo bena bena mission beta kala parce que tant écouter na conseil moninga comme ça on le voit yaye ya on aime c'est pas ça qui na donc déjà que tu prends la nini désordre et puis désordre il y a podium me rappeler un concert à Wenga ensemble à martyr concert à Fabregas podium désolé la podium des bongo rappelez un concert ensemble à Wenga ndé we randa we la babanga na bashibe mnamtabo abatuni ndé la désordre tu apona ndini tala moti désordre des avions là au Sahara c'est là où elle là non nada moi je pense que et là musuna na lo ba poété tout interpeller moi ba mission mukia les locaux c'est le mutali bosso c'est pas aussi mal mais bilo rebelle zo bomba bino zali pona ba succès aux aller prix ba mission na biso na le prix au moni nani on na banda loko wana au conseil loko le chèque musala ngo bien et petit kali c'est pas dans les premiers ta ça loko kitokoti au conseil loko les premiers musala ngo bien les concert à lobby à Fabregas en tout cas dans Casino de Paris en tout cas sur 10 à concert à Fabregas ça joue 3,5 3,5 Fabregas na bongo au PC 3,5 en concert na betaki oui et puis les mal les acquis ba Fabregas na ba héritier faut faire très attention moi dans le bando ba fanatique ko pesa ka komba ba fanatique tant que to pesa ba kombo et zo relaxer biso na événement donc lobby to comprendre que ba villageois bangwano ba na kata Casino de Paris to compter bango penda to compter ba villageois kasi o ba yaki wa ba villageois to compter ba ko musique ko malamba ya bango bangwana musique lamba ya ba tapa banani ba mura bon musique na epsa yo ba za kasute ba bon tanga na bango siko to komi ko siko musique le komi o moni le bitsa ko beta le 21 ba to ba na kata salle so ba wala ba spiritas donc le sali bien pour raison il combattait son beta batou ba mise ba conseil biso petro nzamba bolingo chaque chose à son temps musique ezongi beta to komi siko l'époque à beta oui tika be monsieur belé tika biloba tika ba ko critique baninga beta yango siko bete bandi donc il a dit biso a Fabregas c'est moi ba villageois bango mon nombre no yango bazana kata Casino pas ça a confiance mais quand la nombre wana bon na aspect plein tout et là on peut beta vraiment trop tout le monde a qui sold out mais né tout le monde ça les a donné to compter pena ba mito bato on est ni tant on a tolo banoka elo kali boso botika ko sala le prix lelo musique ezo beta mana défi mais défi ezala na be fort penza oyo zo mériter to longo la sentiment na musique to longo la pona la kisa bato ça sert à rien parce que lelo format ya musique e komeli bato comme bang échec le quoi net que diminuer alors so comme on senga po bango ba tcha ba moyen na bango po bimaka ke salama ki bongo et salama mais ba perdre za la bango ba mission donc soldat pour ya lokuta soldat so na to lo ba ne mission choleka soldat oyo muta sombi biye moko akoya yango po mbongo ne ko ke persité mais soldat so ko tima ki na ba sombi ba biye po ba kabulela bato eza na programme mututé ba sombi ba biye po kombo na kaka et là tabango ça lui soldat bo kabuli ba biye muto wana ko joa biye mazana programme wana te atia programme fa ki fait mo na 16h donc azana tano te mais oh yé mo ka somba ki biye na concert ayebi ke na biye mo na okine concert a rien de concert donc moi je pense que ba Michel le ba longola na bango makambu ya neti ya elo mo fa ba ko laisse sa musique ça sert à rien parce que lelo bazo boya besheka ko mona ke na ce soldat te net diminuer et puis niveau ba biye wana comment ça la biye kangama et tika li 2 jours à concert soldat biye umeli eteka marate net Fabregas ça il a 9 mois presque
billetterie ezalaki mobulu bato baolele umeli bango toyekolambwa 2 jours avant concert esili na mégaton nini na format nini nani nde azolinga kosa moninga non tozala sincère envers biso non mais toyokaki mpe comme si bameno moko ezalaki wana bato mo bayaka kosomba babillet na bacarte moko babien te babilo moko bongo est-ce que soki bavillageois baza 2000 ekosa 9 mois tozala quand même tala nga aza au milieu du village nga sepesa bato David nga aza motema mabe nga alobaka mpena oyo eza sincère tosola boye soki bavillageois malgré bamene noir anekotaki so baza mpena 2000 so balekaki 2000 so baleka 2000 esali 9 mois bongo soki 8 mois mpona kotere babillet est ce que 8 mois ekozesa 2000 place 8 mois soki mpena effectivement bako basignoi ya bafanatike bango bapesa bango bazalaka non lelo musique bafanatique oyo baza visible oyo tozomona mingi baza bagolwa na bawarrior wana foto marché bamote oyo baza mpenza oyo mpena oyo toomona après tobandi kokita basecteur na bavillageois mais oyo mpena baomona na ebele bamobondo nde eza mpena warrior na golwa wana eza vérité wana eza vérité tu vois donc oyo etikala ekomi na okaa baspectacle tobakisa mpe biso totya kombo eza mabe te mais na makambo nde lokola concert ezongi boye nde tobanda omona force na bino faire alingi komesurer force ne na arena pas monaki abeti double Adidas abeti na Genève ake mesurer force na ye wapi na arena 40 000 place soki batondi kuna tomoni mpenaki baza bagolo bango na 40 000 c'est-à-dire lelo tolingi suma bamisio kolobaka toti bapréve eloba na place donc Fabregas nombre bato bakotaki ana bavillageois na ye bango wana bakotaki lobi na casino de Paris tokonte bango mpenza boye baza une affaire bazalaka bavillageois bango wana bazalaka oyo bayaki concert oyo bazalaka na Paris bango wana bayaki donc voilà donc je pense que mais courage même abeka ezali eloko ya liboso barata yango te nga match ya liboso na beta na vita so na rata yango mekombo esalama te match ya liboso ya lokwa musique concert ya liboso Fabregas fala bete eloko so amonaki ndenge akontaki esala mesami te mpo na ngai namonaki même anga koannule ne concert pour moi mpo na vi na nga parce que déjà opréparé eloko na yo na bato no te tout de mko okomi ko oyo asalaki wana lobe ezali so oremaka omonaki ekomi okomi ko babema yango nini osala eloko foxing mo ezalaki wana foxing na c'est dit bokomobamba biloko rapide c'est-à-dire ezalaki na kasi ya qualité po spectacle bango bapréparaki na orchestre je pense mpe yango ezalaki kuna ozomona bafasi banyonso ekontaka eza oyo bopreparaki mais ntango okomi kuna boye tosalaka tosalaka da toyebi ke ye so akoti bwa kosala boye preso obetekakataka des arbres mais tudengo esalami te donc ekomi bamba kizubana nde mbila ndango oloba donc bibambabambi puis esalami bongo nde fo esalama tu vois mais en soi en tout cas courage kaka félicitations mais nga mpo na ngai namonaki ke nayaki desi na komona concert ndenge elegelaki wana mais bon chose ezalaki te ye mpe dasi afutaki badroine epuis bato mpe basombaki babiye na bango fale kaka mais comme si mpe bato nde bazalaki na kati bongo pa Maestro Fabregas ntongo atie micro tomoni mpe bato bayembi idéologie ya micro pa Fabregas eke bien atia mpena micro mpe bato baoyemba micro na tolobaka so oza na banzembo oyebani otya micro so omoni misala olobela micro te se banzembo oyebani mingi te donc soki bato mosusu wana mpe bazalaki na bango mwa satisfait bato bazalaki na kati bazalaki sati na mpe soki Fabregas abimisa pene énergie nga natali yango azobina bakri bavétéran mosusu baanimateur omona kuta kale ye moko akebwaka sucre yango c'est-à-dire asalaki énergie so ayaki na bamisele biso yangaza épuise bongo te asali yango mpo azomona ke concert eza nde yanga ozokombanda donc voilà yango mona se pumone ndenge wana ebele mais en soi banze moni mosusu ayembaki wana bato ayokaki mopepe bato bazoyemba ya mado bazikida ayaki bien bato bayembaki mais sauf que bato oyo nde aprestaki na bango bazalaki mpena kohera na ye te puis baza bato babwaka kala babwaka ba 8 ans passé donc c'est le babwaka kala 16 ans passé voilà musa équaliser babwaka 12 ans passé nani kapo babwaka 8 ans passé donc so osabisanga ekosa ba 42 ans passé ya banimateur babwaka kala siko bango nyonso bayokuta il faut osengisa oki 42 ans na moral ya Fabregas ndenge ezalaki bamisene baza te ale babomie makasi mais courage il faut en tout cas courage. Bro, on est ensemble, c'est le Congo qui gagne net au Baba. Donc, c'est le Congo qui gagne, mais sur le Banzadio, dans le contexte, il y a actualité, dans le contexte, il y a Piaka, il y a dans la salle, comme si il y a Mimi Chikeva, que son âme répond à paix, il y a un peu moutou, et il peut créer problème na niveau Paris. Pour balobi événement na Paris et comme mi balé il y a les bosseux comme qui Mimi Chikeva na Fabregas
Au moins qui ont des. Bon déjà lobby ku to l'extrême makambo ya na FCC. Tu as dit pendant communication. Ben Willy. Ah bon? Ben Willy les Gabonais puis na Paulo dos Santos. Ben Willy les Gabonais, Paulo dos Santos guerrier. Santos guerrier Souka. Voilà au Sarana te pe bodi ki matali Union européenne. Bodi ki matali. Ouais. Bodi ki matali na piso mo depuis Alves la Pulga. Papa Monioko. Voilà Souka FCC papa Monioko. Toujours combattu mais jamais ça parti. Donc voilà la personne va mbote. Donc moi je pense que événement déjà on a matanga déjà na mo IP handicapé et moi concert na soir. Pour moi les équipes ne événement talaka kofina nani babetani kara isali ngombi batu ba yake belé puis batu misu ba yaki wana déjà misu na alembi déjà ultima ta oyebi ka ndenge zalaki. Moi quelque part ba zaki wana pe fa pe ba zaper na concert mais na solo pe na masa musu pe na mikili pa benga ngai no talabo. Mais moi je pense que wana ko za pena raison pena à 100%. Non mais pour ça tali pena ba vidéo to yo ka ba zolo ba fabrika so yo mo zolo ba aolo ba na batu ke boye retard et batu bazo répondre ye to zaki na matanga. Et on a une alobano le homo soto to pesa qui fabrique la salle ba tonité na salle pour une raison en tout cas to m'appelle roi moi batalokuta. Moi je pense qu'il y a bino que pour résumer les solo ezaki ba villageois auto monnaie na salle bangwana. To se tromper tes frères. Dans ça qui villageois pena ata villageois oya to. Oya ka conseil. Ba banana privilège eza conseil na bango. To yeba ni makambo. On a le bino que pour na to luka mais coupe la biso pas batouté. Ça dit to le kanga foti pas batouté. Ba villageois ba na salle. Père la boza père la. Ça bango mona makambo na ba villageois to tiko coach pour matanga malgré ko kipe ko handicapé mais moi je pense pas que ceux qui pena conseil à libosa fabrica si batouné ba qui déterminer en ton sa salle wana ya nango ressenti. Christine Toko. Christine Toko, moi ça tourne partout, moi ça qui Toko. Christine Toko. Kota masola balabala, naibile pourquoi na otanga kombo na Christine. Kota masola balabala, sa maramwana, Christine Toko. Sala penda maramwana, naibi ke mikolo ezoya. Yevo fana na masola balabala to solana maramba fali popa. Monsieur le bandadio. Poto za ko yinda ezala ki mo somo, tanda dada fali popa. Na venaye mopa ou mokonzi sal moko mais ba pesa ni mbotete ba sololité analisa muta mabe omoni ngonde ni déjà kana mutali boso na yebisa ko fali ko fi alinga fali te fali pa linga profiter faire linga wera te wera pa linga faire te donc ba fait chaleur ngo compagnon ba linga na raté na musique à Congo la loka liboso za makasi hypocrisie et puis moi je pense que na matanga pesa pa ba to ba obongsa makambo na bango te. Mais la musique à Congo peut qu'il n'arrête na likama na makamu sou pesa la kamba ba profiter na bloc wana héritier profiter qui on pas we ramba moi ye matanga mampa tabu ba yamba ici la paix wana pesa la mais format oyo ali ya fali na faire ndenge komeli et comme il passe pour pas reconstruire ndenge wana ba matanga parce que ba choc et comme trop na mitema ya batu tu vois ya héritier zala na wana we la héritier ba finir pas loin maison mais ba sankara wana za kana mais il touche qui ba famille te touche qui ba nité mais oya fali na faire ya fali pardon na kofi so otali moi et comment ma bétro ça des côté pena na moté mo na maki koto yo fali ko kofi ba lobi ka sali campagne mo boy pas dénigrer foya fali au monde que koto yo ba fini maman et ça dit comprendre et que pena musika mingi alors je ne pense pas même quand on a fali na kofi te même biso na bo moto bo soto yo kana raté ya raté pour te coûter na matanga faut garder na bande mais pe na terrain mususu ya romone la pe makambo fali pa ko kali ne pe ko pesa pe vera mombote elinga ki pe déranger pe mingité fali na zaki bongo la ndanga mena bien nazo kabola bakambu na ndenge nango na romote na lobino ke matanga eza pesa ba ko bongisa se ba sa la réconciliation ti soko so choka mutu foto luka noto bandi ko bongisa to réparer côté na bisa prendre so to côté na matanga to ko yamba mais bango tout d'un coup bazana ba choka makase côté na mitema ba ko ya lo yamba na matanga ti mais na lobino pe le suke na biso pe na musique ya Congo le gara nango pe si ko le pe musique comme mabe parce que bato bazo touré ba mission bango mutu ba komisu plus moté à mabe ko le ka kutu bango ba mission là musu na bula fali pe ko zape à la moni ve ramba ko tuna pe mutu ne mo pe meniti et dit ba data neni kuna pe rambo so mega sandaka zali pa bike so ba yoga ni ba ba tika na shoni et comme après si ko fait vani boina fali sandaka zali hôtel la ko fi na mission ni hôtel la fali na mission ni dit ba hôtel la donc je pense qu'il y a ba terrain wana comme si ko soni pe muta ko motala pe bateau pe aye oui so ba ko wana za pe na frais donc mutu ba hôtel pe bateau aye na suka na ba ondeni donc mais na mona kiango mesala ki soni parce que ba vidéo bongo ba image ya ndenge wana lelo tozo mona ba ivoirien batala ka biso ba ko ba comprendre ba polémique na biso ba Cameroun ba ko mo sala ngo pe ba analyse siko ezo bango bazo pesa biso attaque ba
Attaque ba donner ba ni. Ba mise ba donner ba ni pardon. Donner des leçons? Voilà. Bah ça ma modèle. Oh bah peut-être ba zo landa po ba landa bango mais est-ce que ba comportement ba ndengwa? Ba tu mission ba lota la biso. Ba mon ndeni boyo. Et puis to matado qui t'a ce qu'il fallait pour ce qu'il fallait na vie na e pas comme fallait c'est Koffi Olomide. Nagleke king ne wana les aigles les maladies biocho ya muso zakani. Les nyonso wana. Les nyonso wana en tout cas mata kita muta l'accès biso na loboko comme ne Koffi. Oui. Moi je pense que malgré ma choc, malgré Koffi on pas s'appeler comme Mabe. Malgré pas Mabe na e wana mais na aussi à sala qui pour na fala tchake loboko pas comme fali. Ils ça peut caper rien moi moté pour matin ezaki côté ba fali. Malgré tu qui va ba na Koffi banda kala bien sûr mais matanga muta sali organiser ngo afuti ba mbongo se fali donc ba landa kinde ba fali. Koffi pour assister ma warrior na logique des choses pour matin ezaki ba warrior oui. Même tu qui va Koffi nani? A Koffi warrior. Président. Kasi ba mu do asu matanga ti. Donc Koffi na côté peu bon côté nega. Aende ko landa pour assister ba warrior na matanga. Alati kasha ba warrior. Te asa warrior te mai pour assister ba. Ba to ala te kasha ba. Voilà donc c'est le point ça peut le côté bo epé ko yamba na ndenge logique mais mission on le belo mo l'autre interpeller ba bateau ba olanda ba mission ou ba finir ba mission. Faut faire très attention. Très attention lelo même si on tali ba na belongi ya bato bozo reflecter kanda ya mabeti na kata motema. Bo bato ba komi na ngwa faire bato. Ça dit bato ba l'équipe ba limite trop même côté Koffi même côté Fally. Bato ba dépasser pena ba limite. Mais ça fallait pousser et tali côté à donc on va tali moni mari Fally. Dans amoni Koffi donc amoni elimba donc mo ndoki mo boye. Hein? Oui. Fally. Oui. Tant amoni Fally Koffi na ne ko fataki périque bon accident ayoki donc amoni elima. Oui. Bon pour nani? Ba choquer l'équipe frère. Ba choquer ba to comme chokané mingi. To tsuka na musique to bonne la rabino. To suka na musique. Tala le niveau to comme okenda to suka na ngowa. Est-ce que bike na terreau to comme na ba mission so ngona 7 matanga yete. Koffi ka yemo kwa matanga keseka kenda te ya papa mba kenda te papa bakufa na ende na motema. Kester idem. Boke na ngoti wapi? Quand to tika na makambo. Parce que le lone to da bolelo to kola ngwa to mo Koffi azade fallait okete. Oui. Okete pour ça que baba mabanga. Oyo bondo oyo kana tete. Oyo sad. Oui. Ozo komba. Si ko baza bongo ebele. Non. Ata mimi tike banda kufe bon na Congo na ba mise bele bazaki na bayete. Ba yondeni. Donc simba kate to donc mutu azo yete po yemo be conseil c'est moyen que ekune zate. Ba be danga. Mais quand les amis on peut muta roya. Po eri guerre musique. Oui. Na robela nzema mabe alata yi mabe to suki bon. Mais le komi o finga mwana nga. La sola kutelo na matanga na obeto. Au final moi nanga ça dit moni mutu yemo na conseil lo ngamba kamna bona okete muta lo ngoli azate o lo ngo pona yo mo yebi nino yo loba ya moi ça lo yate o yebi nino yo loba les images les paroles éthiques à la YouTube éthique à la les images restent papa nesto lo bagao so ko finga ka batu eza ya mo moni miti ke façon tali mato mo makia mais vraiment le ko la pas linga rabesi pour viens pas ça malin vraiment pas ça malin. Ce que à bête il fallait le remords mais la minute ce qu'il fallait comme même poli a manqué vieux à sala kango bongo ya za malin ayeba ke matanga tike banga fona ya dane na oya fallait lingo pia mode tela bi mise faux impoli a manqué vieux et puis ça ba bantu mukola à la torte ouais au photo sur la robe bongo oui mukola à la torte ya raimo kutu mukola de asaki de barrage mais soka a de rayo qui na moi maman mais so yo lobi na o figo na beta yo o ka bat voilà la vie na oti o so ba na faute donc Fally nyonso to akosala na vie na ye azalaka na mwa culpabilité mo ya moke ya koyebaka moni joyo mutapesa nga loboko donc Koffi ndenge avandaka bongo oni pete oyo ata na dénigré ndenge tout mais ye fasosalanga sanse ezaka tekona bafere na bawere eloko bawelaka yango wana cestadire fere ata fingi wera bato awera so bafingi fere balobaka te so fa ozonga yo moko mafere eza wera cestadire oza na mwa devoir mo boye kaka oyo ye mutapiaka oyo loboko alors nga namonaki yango esalaki pena bien te mais bon pour ça ndeni mona mutayebi pourquoi les pays hypocrisie za toi mona pe mso pesa mbote comme so mambo belé mais moi je pense que ça ba image o ya bien te ils ont teka musique bien te attaque ba za ba star na biso ils ont compris ils ont teka bien te qui tala Fally na nini ba Camerounais o ba yo te ba pesa mbote pourquoi ils ont compris et ça la bien te donc pour la génération on a ba modèle donc on a vendu la modèle à Zarati tout le monde a na fabriquer ça peut même pas concert yo mona ta Fally a poster hein na tout na yo a posté ça dit muta posté ma fabriquer ses affaires muta posté makambo ya Robino et ça Fally so ko ndé musique so kabwa makambo na penda so comprendre
musique baby et comme na bakan magamba festival la lambalia o mona o akia o na fait basola bien robino ayate ata sali samba na TV mais moi yebika ayate toke na ngo wapi et so bo ma culture era ngoyo ba musicien bo sala ke fort bo yokana même so bo comme ba camarade te bo za ba big te bo sala ta ba featuring tabula ina papa Luambo Makiadi na kala ba sala featuring bazala na succès ba anniversaire o bo sala le we ba ke bo so bo ma culture biso to ozela pena ke to lambola to moni o na o ba yembi mais to lambola to moni fallait yembi na vebozi fallait mi na bendo so est-ce que to ozela ngo badze mon ce que to beta ma wapi o so to mo ya ba ke fona fali na fe ba oyemba hérité na fali fabrika si ba betele o mo bona yango to ozela mais sala makate hérité ça le featuring na so to ozela te o to senga bino bo sala ngote mais bozo bosana ke boyeba ke lobi bo zala te ba to musu ba so relève ndeto la to la mukara succès éternel TZF et si la kaka oui mais era ngo fubo ba ke to tika nini image yaka po yembi te na image pe façon de vivre na bino pe nyoso pe mutu pa ko copier ngo pe pour le pas à la musicien donc fubo za ba modèle on a les la ko ba modèle na Congo azadi au moins deux tata mi colonel ba kuta ba pesa ni mbotete kasi le pega ba geno ba osa musique ba pe o monati yango pega izoyati to so la dem OK ga idéologie non même idéologie donc moi je pense que ça on ba image a bien tenga na ki dessus mais bon okosa ndeni musique c'est comme lambalia na kana bango ekoti bakanga donc c'est très dangereux mais bato bozo finga wana obo bozo mona basora mamonde zo kende bozo mona donc faut comprendre que zaga ekengi poso bakutana na coin perdu ozwa biboto bata bala balomelo moko boye kamona ko mpe moi to ko mega pe ko palpango que ezalaki importante et bien mais ya mimi chikeva et ya poto pona kibomoto boye esenga ginde bo sele bo la muana bo memaye na poto mais ye mta kufi na ye bo mimi kaka nzoto apamba po ezala bénéfice ba toza la bénéficiaire nango ezala batu ne basanga na non ke ye moko soki akufi na ba souci akufi na ba pasi ba blomo bongo moi je pense que neto lo barana nous aimons-nous vivants c'est alors aimons-nous vivants neto lo bar et puis na pesa pe capitaine na ka bushko pe nok mangindula latéral cap on a pêché au mot et puis Diogo Mbappé petit nanga Diogo Mbappé yomo oyebi donc merci beaucoup puis Gloire Tungu donc voilà et puis na Tunisie peut te commis suivi na Tunisie papa to kotagi promoteur Rodrigo ouais promoteur to solene moi trop na Tunisie ba to sa Tunisie parce que là par rapport de pesino ba mbote to le to ti biso bena kuna ouais parce que to lo bara aimons-nous vivants to kabanaka to sungana tant to na bomoi c'est plus important David et ça quand même pour na makamba fali oté ça peut quand moi ça ba biloko photo lobela ngoto même biso peut to mona makambo za bo mso za na poème obenga mutu momuna sungi oté to mona ba kango belé oui donc je pense que mimi tiki ba pena bomoi na zan ari na besoin ya mbongo to za na besoin mso ba meme na poto azonga poto ari na posa na penda donc ezaki teke ndenga kufinde boybo za na bomoi il faut ba randa biso sincère era ngo so monsieur Lubanza dio na sepela no lo ba bien pesanga yi pesa na biso pesa na biso pesa no ngana mboka nalia mo pesa biso na temps oyo Pamela Mayala pesa na sikoyo Pamela Mayala junior automatique aimons-nous vivants to linga tant on a bon moi je pense que geste ezalaki bien ya reçoit matanga wana de charge ti du début à la fin c'est une bonne chose on peut pas azalaki muto aye mais soki muto ana besoin na bon moi pour rendre sincère en tout cas faut bopesa c'est important na moni mabamani kaleki awa komo lobela ngo mabe non omoni bablo musto lobaka omoni na musto muto ana pasi bo musto azobengo yo mona ngalo kwa ba blague tole musobe michiki ba ndesa fali ndeni fulu kinanga lo musto na ngaka webi ka ndesa akosa ala wa zo souffrir donc faut pas besoin na considération ça sera mieux mais soki mutu si akufi na ye akufine kaka ke son âme repose en paix tokoya osali baanalyse aliwa mutu te naomona bato mosusu baya te c'est pas bien et puis makambo mutu alie mutu te mutu adesida moko mutu akufezaka nzambe donc wana badetail wana biso tokota kuna te mais biso olobi kaka ke aimons-nous vivants c'est important tosisi na biso mesili banzadio emona bato to balandi yo en tout cas bato nyonso bazolanda biso merci beaucoup bosala biso confiance comme dambeka tolobaki biso au milieu du village les sel obotikali na biso ezaka biso o a ezala A B ezala B donc tozala biso sans parti puis et puis pour conclure na pesa mbote na vanda moka Paulo dos Santos guerrier et puis le Veben Willy et puis na pesa mbote na Union européenne mutu na ngai Bodik Matadi les Matadiens Alves la poule et puis ce qu'on a pesa mbote na directeur Patricio
anabi que 2 jours wana nenga dasari na toza wana Sylvain Lumbila anenga balabala DJ Stuga petit na ngamo ya DJ Zawana na You Arena ngamo so azana DJ Jésus le boko ko sakala ti DJ Jésus DJ Petit Jésus DJ Petit Jésus na su papa zombini sa ko sakala ti na pesi pe mbote puis na pesi mbote na Julia Julia Maradona pesi wana mulai le wa système a plata nzanza en tout cas Julia il a tchauka la système moi lignoko so ekoti moi ça va bien ouais na pesi mbote na Jonathan Kouzou Egler, il y a Rachel Lukeba, Jonathan Kouzou, il y a Rachel Lukeba, donc mon ami de tous les temps, de tous les jours, il y a Ranantima. Et puis, on a petit Tarsis Bambela, on a tout, on a petit Vicky Bombas à l'international, il y a Mora Moro, ordre national, na Brésil. Na Brésil, ordre national, il y a petit dans la boîte, il y a Nengwana, et puis, on a petit Massanara, puis on panzo les pétroliers, Zolumba Solo. Et puis, il y a aussi qui nganga bilamba, maître Zemangoben, le babo solo, nan nous les bosso, nan nous les motos, le bas. Et puis, on a petit mot de maître Kouzou, on a dit tout à Gangamba. Maître Kouzou, le manager, il fait Gatangala, Philippe Tambouenko, il y a palais, donc Philippe Tambouenko, il pire petit palais 2 fois par an. On a dit que tout ensemble, Batama Banga, Nega, Tolobagi, il y a une flèche aller, et puis une flèche retour, c'est qu'il a bon pour tout manger là. C'est bien. Il dit point dans le bin donc plus de 144, 938, 754, 734, Bobenga, tu reçois pour ma banga, et puis qui est bien. N'a pina. Regarde ma casse. Regarde ma casse, n'a pas moi tout le monde. Il va au promoteur, il va Tunisie, n'a pêché. Et puis, n'a pas si moto, n'a su que si n'a pas Pamela Maya, la femme à la mallette. Chouchou play, beauté Hollywood. Chouchou play, ouais. Bon, on m'a bonné ça, moi, il y a le vino Totorino, Wata. Il y a Tembe. Il y a Tembe. Il y a la chose à la. Na salle wana ozala. Elle nga ozala. Elle fait la pêche au mot et puis na su que si na tonton Avi Mayo. Avi Mayo. Nzamba batu basopana. On est ensemble tonton Mayo. Destin Mbaki représentant bana matadi na kati Angola awa. Destin Mbaki. Kota masola balabala ko sala bien. Yebisa charana yo Destin Bukanga. Bola muleke belé bozala kazala kapena masola balabala Destin Bukanga. Donc makambo bo sala pona masola balabala ezo sala bien monsieur Bandado tozala toujours na ye donc tozala DDDD. Donc bo sala système ba DDD ana et ko sala bien. Fiston gaz na gaz. Fiston gaz na gaz. Na ose l'appel na yo fiston gaz na gaz. Benga pena masola balabala. Président Emazo multiservice. Na ose l'appel na yo. Emazo multiservice. Kota pena masola balabala eko sala bien. Marco Malili à Luanda. Garçon Paris, gardez plus l'argent. Marco Malili à Luanda. Kota masola balabala eko sala bien. Gelon Malili. Position de pesaté. Kota pena masola balabala eko sala bien. Donc de kunati kunezara ya bango. Bonaki à la Stade Mayor. De kunati kuna. Et puis c'est maintenant qu'il y a Mbazima qui est là. Azima qui est là de retour. Azima qui est là, la PC au bon séjour, on a dit ça. Donc plus de 143, Azima qui est là. Soda. Donc vous contactez Bisso, vous avez pour ça publicité, promotion, il y a des blocs, on a vu dans tout ça là. Vous avez pour ça ma banga. Batanga kombo na ona masola balabala. Vous avez posé na batanga kombo na yo na masola balabala. On a posé analyse mutama be monsieur le Banzadio atanga kombo na yo na masola balabala. David we batanga kombo na ona masola balabala. Bo hésiter te. Bo benga biso. Partagez mission masola balabala et mango commenter to finga nete. To solo lande pour ça la bien. On est ensemble avec vous. Ciao.